Bandeko mbote nzambe ya la bino naye kosala vidéo c'est vrai que vous remarquez ngo zalé tindenge za raté parce que na bima ki moké na makobe belé donc mais na yebi na koloba na bino et puis na kotia batu o baza na mboka oyo mozole ezali na ntingini na ba Kongo kota tiela. Alors bande ko ezaki scandale oyo président Nabino Félix Tshilombo akende ko sala kuna na Carole Kiatazabu. Alors avant na tcha kama ba commentaire na la Sabino nano ba déclaration oyo famille ya défunt premier président Joseph Kasavubu ndenge ba manifester mawana bango ba comprendre te que mokonzi ya ndenge wana komi mais ba bengani toute la famille gardien ya cimetière ba bengani ye naza sir ke bino ebele besoin informer na yango te yanga na lekisi yango ba oyo pe ba kozwa vidéo oyo ba lekisa ngo na ba congolais nyonso parce que azalaki premier président ya ba congolais. Alors bino pe bato ba Congo bo lekisa ngo na luozi na Tshela na Mwanda na Boma bayeba nini elekaki na ntingini na mozole ya président Kasavubu. Donc nini elekaki na cimetière ya président Kasavubu. Alors boyoka bongo to meka kucha kamwa commentaire. Donc na kolobela awa monsieur Félix Tshilombo, Carole Kiatazabu et puis na Mbutantseka Nkasa. Voilà. Poto na moni makambo Mbutantseka Mbutantseka zokoloba eza na rapporté na mécontentement ya famille ya président Kasavubu. Alors to kana no bandeko. Alors ezolobate mais ekoloba. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Entre lui et le président de la République. Pourquoi nous devons avoir des intermédiaires? Quand le grand-père Anselme Mbouinga était resté après la mort de son grand frère, il n'y avait aucun intermédiaire. Il recevait toutes les autorités. Nous ne venons pas réclamer que les autorités du pays puissent commencer à s'occuper de nous. Parce que depuis la mort de Kasavubu, 54 ans, il y a 54 ans, nous vivons, nous existons. Mais c'est dont on a besoin. C'est qu'on ne puisse pas venir tout le temps poignarder Kasavubu qui était déjà mort. La dernière fois que j'étais ici, je vous ai dit que Kasavubu est mort avec beaucoup de tristesse. Mais si Kasavubu est mort avec beaucoup de tristesse, pourquoi voulez-vous que même mort, on doit continuer à l'humilier? Même mort, il doit apprendre que sa progéniture est en train d'être traumatisée, sacrifiée, négligée, abandonnée, chassée comme des petites souris dans une circonscription qui est la nôtre. Ils trouvent que le mausolée, c'est leur propriété privée. Joseph Kasavubu, c'est leur propriété privée. Mais le Kamabemba n'est pas leur propriété privée. Ces villages-là n'est pas leur propriété privée. Il ne faut pas qu'ils viennent tout le temps déranger notre morale, traumatiser psychologiquement les habitants de ces villages en venant faire ces scénarios macabres. C'est ça notre problème. Nous voulons que les Né-Congo comprennent que la libération de ces pays commencera quand cette famille Kasavubu sera respectée. Rien ne se fera tant que Kasavubu, auprès de qui nous parlons jour et nuit. Parce que nous qui lavons ces tombeaux chaque jour, nous n'avons pas l'argent du gouvernement pour laver ces tombeaux. Les gens qui sont au village lavent ces tombeaux. Imaginez 54 ans depuis la mort de Kasavubu. S'il n'existait pas une descendance à Kasavubu, ce serait une forêt. Même le président de la République ne serait même pas capable d'aller voir ces tombeaux. Parce que ce serait une forêt. Mais si ce n'est pas une forêt, parce qu'il y a des gens qui y vivent. Il y a des frères et des petits-fils à Kasavubu qui vivent là. Et qui ne peuvent même pas permettre à ce que ces tombeaux-là soient attachés.
sont entachés de saleté. C'est chaque jour avec leurs petits moyens de bord, pas avec l'argent qu'on vient nous corrompre, 3 000 $. Avec nos petits moyens de bord, qu'on achète les savons pour laver ces tombeaux-là. Nous les faisons avec passion, parce que c'est notre sang. Nous n'avons pas besoin d'argent. Si le gouvernement doit nous donner de l'argent, c'est de l'argent de droit. C'est-à-dire, s'il débourse de l'argent pour les autres anciens ministres, comment on appelle, anciens présidents et sénateurs à vie, s'ils peuvent aussi songer à cette famille Kasavubu, ils connaissent là où il faut les trouver. Ce n'est pas des gens qui s'improvisent ou un beau-frère qui s'enquiste dans une famille qui n'est pas la sienne et s'autoproclame. Donc vous voulez dire par là que si le gouvernement veut traiter la question de Kasavubu, qu'il ne passe pas par un intermédiaire, qu'il puisse voir directement la famille biologique. Le président de la République, en voulant rendre hommage à son prédécesseur qui est mort, il n'est pas allé dans les maisons des individus, papa. Il est allé directement au tombeau de Kasavubu. Ces enfants qui se sont improvisés, ils n'ont aucune paillote, ils n'ont aucune maison à Lukambabembe. Les conditions inconfortables qu'il y a là, ni de Bic, ni Marie-Rose, ni un des enfants de Kasavubu peut passer une seule nuit là à Lukambabembe. Il n'y a ni eau ni électricité. Pourquoi le président de la République n'est pas allé dans leur maison? Mais il est venu directement à Lukambabembe. Mais s'il arrive à Lukambabembe, quel est le péché qu'il commettrait s'il venait à voir les membres des familles claniques de Kasavubu qui vivent avec les découyus ou les défunts quotidiennement? Et ils vivent chaque jour à ses côtés. Ils lui parlent et il répond. Il lave ces tombeaux chaque jour. Ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement national. Les bourses. Alors, Bandeko, biloko peza bien te pona bolandango nyonso, mais nabanzi boyoki moke famille ya défunt président Kasavubu ba regret na bango. Nabanzi boyoki kama moke ba regret na bango. Monsieur Félix Tshilombo Makamoto Zoloba euti koleka eza récent. Ezalaki je crois le 23 novembre 2023. Parce que namoni bango baye kosala émission na bango le 24. Alors président Tshilombo Nabino akendaki pour nous la cimetière ya défunt président Kasavubu te. Akendaki ba makambo na ye mususu ya campagne électorale. Tango asali ba makambo na ye amoni ke ezo simba te, humilié et chassé. Aye kozwa idée ke fuba kende na cimetière ya défunt président Kasavubu bakende kuna na 20h na butu. Pourquoi na cimetière ya mutu yozo ke na butu? Na cimetière bakende na moi ok na butu pourquoi? Ake na butu na Carole Kiatazap na yebite bakutanaki to bapesanaki rendez-vous ndenge nini po Maman Marie-Rose atika mwana ye a accompagné Félix Tshilombo. Alors bandeko bakomaki kuna, on a chassé toute la famille. Gardien azana kombo ya François Landou Mbambi, gardien de la tombe, bapenganaki ye. Mais le qu'on appelle gardien monaki batu naba minduki ba traumatisé ye akimi famille linga opusa na pembeni batali bato onde baali ba chasser bango
comportement médiocre. Babengani bango. Bandeko, c'est pas comme ça qu'on peut traiter, même s'il est décédé. On peut traiter ancien président Ndengwanate. Et ça n'est humiliation. Bandeko, na banzi bomoni, ou bien on a susu, famille, et se réunir, bazalaki wana de gauche à droite, Alain Sambou, Mbwangi, un des parents, oyo parent, chef de famille Kasavubu. Yami Balé, Don Jacques Nzinga, journaliste. Vous avez posé ma question. César Munzila, Mbwangi, Yesu parent. Voilà numéro 3. 4. Joseph Kassa, Mabika, parent et porte-parole de la famille. 5. François Landou, Mbambi, gardien de la tombe. À ma connaissance, ceux qui ont lingi, au Kutana, au Salato et Loko, na cimetière, il y a des faits Joseph Kasavubu. Mais les enfants du défunt sont encore en vie, sont encore vivants. Naebi maman Justine Kasavubu Aliawa, na Bruxelles. Naebi Moussousou, je crois Charlotte, son abosse de Comboté, les États-Unis. Marie-Rose, Emilia Misatou. Naebi Moko soit Mobali, il faut en Belgique. Yesu Azali. Il faut passer à 85. Mais beaucoup qui n'était pas à Moko s'il s'agit de cette famille. Parce que s'il s'agit de parler de cette famille, parce que hier, à cause de la paix Moko Asuki, Bamoussousou, ou alors, hier, ou ya lobby, les restes, c'est payé l'angoté. Donc, Bakope au salaire l'angoté. Mais, il semble que Justine, maman Justine Kasavubu, na famille wana, ou alors, na famille wana, mais na batu oyo, ya gouvernement, o balinga kako sala pour na soit hommage pa ya défunt, ye azali ignoré. Babenga kaete, balo banaye, babenga ba mususu na pete, balo bana bango tungo sala boye, bango tout ba kendeke pa ya mutu moko. Pa ya mama Marie Rose. Comme preuve Carole Kiatazabo. Bakomi kuna yaza nièce. Aza mwana ya président Joseph Kasavubu. Yaza nièce. Mais akomi kuna tango bengani famille ya sali déclaration que elle devrait être considérée comme étant chef à famille. Yem tazaki nièce. Alors famille Kasavubu balobini que cette déclaration est comme un os à la gorge des enfants vivants de Joseph Kasavubu. Bamone oneti mukuu wako ekangami que mwana ndengwana elle n'importe pas le nom de Joseph Kasavubu. Abimake yemutu azana parole nyonso. C'est une nièce azana droit wanate. Maman na yende azana droit, mais yende azana droit wanate. Yakomi ba chef de famille. Na ba famille oyo kindokeza ya makasi eza ba be bozo ko exposer mwana. Voilà bandeko oyo elekaki na cimetière ya défunt président. En tout cas batu oyo bakende kuna ba se comporter comme des médiocres. Eza mawa ko kendi na cimetière ya mutu na ba 20h
20h30 mulili eza déjà makasi kuna bozo kende neti ba bandoki boke ko sala ni na cimetière wana famille ayebité eloko famille azo na passe wana ayebité boke na cimetière wana ko sala nini parce que mangi ba fleur te ko déposer mais boko même ba fleur ko déposer même ba fleur na bututé mais boke ne ko sala nini bozui nini tukomo yo aka batu moko suba sa so balinga bo mbala mo proof baleki na cimetière ya défunt Joseph Kasavubu bazana makambo na bango bubu mbala mo boleki kula mais boke ne ko sala nini et famille pe azala ko couraté. Quand je parle de la famille, c'est-à-dire Marie-Rose, ma justice Kasavubu, aux États-Unis, au Moussouta, au Koufané, au Mikolo, au Deka, au Mobile, au Bango, ni au saisi que, Bazou Notala, cimetière à papa, Ezaboye. Et Bissot peut te payer ma condition, parce que c'est la famille d'abord. Tango, président Kasavubu, Koufaki. Même l'État, si on a dit que ça, les camo, maman, moi, c'est naïe. Bananaïe. C'est ça. Si on a dit héritage, na héritage, wana. Carole Katazab, ça n'a rien. Si on a dit héritage, et que Balingi, ça la partage, à héritage, wana. Carole Katazab, vous en avez le mot, parce que ça m'a dit, si on a quelque chose, on n'a pas de alors, Bandeko, vraiment, et puis pas si, vraiment, c'est un scandale pour na mokonzi ya mboka. Okende na mayele, neti muyibi, na cimetière la chef de l'État, bat mayibité, ok, on a 20 heures, bonjour famille, bat bengani bango. Oui, bilo, monsieur, ça va na RDC. Et ça va pour la RDC. C'est vrai, ça va pour la RDC. N'a pas famille, monsieur, vous avez dit que vous exposez Carole na ninga osanate. Parce que c'est une nièce. Vous avez fait Moutoukuna, net chef de famille. En plus, moi aussi. Depuis quand moi, c'est chef de famille? Depuis quand moi aussi, c'est chef de famille? Alors, Bandeko. Et là, vous voyez, vous pouvez s'en passer. La déclaration, il y a Moutantseka Kassa. Mais Moutantseka Kassa, aux amokolo, correspondant, on a raisonné. Mais ma camo, yo solo maman Cécile Kassa, vous voyez, ma camote. Ngana eba yango avant, na bengiye. Pour na eba saeke. Mais ma camo, yo solo na famille na yo. Ma camo nini, na zui, na tindeli yango. Elle n'était même pas au courant. Mais Yosiko Yombuta Ntseka, d'après yo, c'est maman Justine Kasavubu qui a commandité Mbuta Ntseka Boniko, que yé Mbuta lobby, na ba na wana, na bandeko wana, ba agir de la sorte. Ba humilier Félix Tshilombo, tada le code ça autokomba Kasavu. Félix Tshilombo, ba leka kuna ba loba. Oh, mais batona ba na wana basala nini chaîne na bango moko basala ba nkete, basala ba quarantaine. Basala chaîne na bango ba loba ba makamu na bango. Mais tango bino bo bengani bango. Oh, basala droit on le batté pona en plus mi bali, pona ba loba. Il faut pas juste que ça mutati na bango. En plus, pour ridiculiser bango, pour nous payer $3,000. Tant que vous avez que vous avez $3,000 pour payer bango. Bazu $3,000 pour payer bango. Paye bango baboyi. Hein? Paye bango baboyi. Mais Didio Bandeko, mais $3,000 c'est un bon abana mikete. Oyo bozo ko yiba, oyo bozo ko kaba, oyo bozo ko papa basi ndumba, oyo bozo pesa bato ndenge na ndenge, mais ça va $3,000, ba million. Et donc yo siko yo mokonza mboka otiki makambo na yo, oke na cimetière, po pesa bato $3,000. Ah, mino saka na bato pe mingi, po pesa bato $3,000, donc moni ba pauvre, ali bozo $3,000 oyo.
Et bango pe baso sili bino ba bito na besoin te. Ben intermédiaire te so bolingo makambo ya bomo na biso. Sikoyo Mutanseka ozolo ba ke bana wana bayebi même koko na bango te. Mais Mutanseka comment ko raisonner ni wana? Donc bakoko po ba revendiquer to ba lobela koko na bango. Il faut ba yebaye. Il faut ba yebaye ba monae. Yo apôtre Paul oyo sambelaka. Yo monae. Oh, mais makamususu bolobaka vraiment na landika ba déclaration. En plus, tozo lobela makambo ya mozole. Makambo ya scandale oyo uti na cimetière. Mais ndenge yo balabo balule yango ke maman Justine Kasavubu alobi na bakongo ba voter professeur Denis Mukwege. Donc na moni vidéo wana oyo to salaki, oyo ya salaki na onga na salaki. Alobi na français, alobi na kikongo, alobi na kiyombe. Na moni esalaki opasi makasi. Mais Mutanseka, on eza motema ndoki ya. Mutu azana makambo yote. Babu Zoba esalemi kuna, scandale esalemi kuna yaza na yete. Mais yoso salaka nyoso kotse na makambo ya azana ayebi kutu mutu no makolote. Ti nenge Félix ya kende kuna yaza ke informé te. Ti boko na cimetière la papa na ye aza informé te. Mais c'est quoi ça? Après avadi na ye bana côté kuna balakisi mécontentement na bango. Baleki balobi c'est que bien que batobele balandi yango te. Mais yo siko zoya koloba oli obanda na yango yo bandi na Mama Justine Kasavubu avandi kuna asa kotinda batu. Ah, nebite sona mona ngo awa. Eloko ezali awa ezali Justine Kasavubu Mugoyo. Ye asa kuna Bruxelles azo soutenir candidat à Mukwege. Et mon monnaie dans les réseaux sociaux. À ce moment-là, on est obligé de soutenir Mukwege. Et ça désigne la démocratie. Il y a un droit de tirer la balle. On va soutenir Mukwege. C'est ça la banque. Mais nous, ce que nous avons dit, nous avons valorisé Kassavou et Zalim Marie-Rose Kassavou. Yende, Monimai, Salami, Monsore et Salem. Il y a fallu qu'on apporte un qui déteste. Mais bateau na bana wana kuna na mboko. Baza la reconnaissance quand même dans des conditions. Que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé à 5h, à 8h du matin, à Kena Singine côté là, premier président de la République, a joué matin na 5h. Moutake porte a commis, moutou a kéi, a cela le retour à yé, mais moutake mayemba commis na mouté. La souffrance au Yamoni pour vous rendre hommage à la présidente Kassavou. Kassavou est un patrimoine à Balote. Vous ne pouvez pas pour Kassavou est la belle. Nani. Mutanseka nalandi yo ha mena moni soza kia na Bruxelles na nga ya mbango na bondela pona yo pona moni milimo abezo tungiso mingi ha milimo abe penze pa na yo eza ya kotelema ba démon géant basa na yo. Osolo bake alongwe ake kolanda ya hommage ayo kuma na matadi na 5h. Oh. Na tindaki kuna. O tindaki na libiso. Ake pona intérêt na ye. Amoni beshek na beshek so kolanda ye. Tangu pe alongwe kuna lokuna respecter ki famille te échec elandi na matadi. Pourquoi ka na sali vidéo ngo pressé na nga chabilo ko mo nga comme ça yo. Lukola kendaki na ndenge ya mabe.
la famille était mécontente. Pouvoir ya famille et landi etikuna. Yaba koko babana koloba. Nzambe azali na bango. Et landi etikuna échec. Akena songololo échec. Akena kimpese échec. Akimi Bakongo échec. Peut-être soit kenda ine ko sakana cimetière wanate échec ngaza na niveau wanate. Yo mukongo, yo mutokumisaka kasa, yo mutokumisaka kasa vubu. Est-ce que monument wana suka kitasa biso na besoin? Est-ce que monument wana biso na besoin? Et ça biso le monument wana. On est talenti le monument wana est biso te. Mais yo yebi rôle tata na ye a joué te na liwa ya kasa vubu. Rôle tata ya Chilombo. Biso benga ke président. Rôle tata Chilombo a joué na liwa ya Muta Kasavubu. Yo, oyebi yango te Muta Kasa. Muta Tseka. Oyebi yango te. Mais yo soza vraiment ko comme ça sécurité. Oko comme ça tata na répété. Ngana oyebi so histoire te peut-être yo oko ça la pas oyebi histoire ko likangai. Pour elle mo na tala ka yo makamusu pino lobaka na mona vraiment que pour na bako ezandengwana. Donc je te félicite quand même. Mais comme c'est la mission muto yote pour na défait Kasavubu. Rôle papa na ye à salaka na loi ya papa Joseph Kasavubu. Yo est bien honte. Papa Joseph Kasavubu a fait le 24 mars 1969. Yo est bien. Rôle papa Nezakini. Alors tu as le blabison ka buzoba pamba amoni pasi akeko ndamboy. Akeni pour intérêt na est-ce que kena pour intérêt famille Kasavubu. Est-ce que kena pour intérêt mboka? Akena pour intérêt na ye. Ayebi ke aniataki mabele ya mutu oyo atikala ko yiba te. Même disengi atikala ko yiba yango te. Infra atikala ko yiba yango te. Et que bakolo indépendance bango wana pouvoir ya mboke vandi côté kuna. Yango na kendaki na ndenge ke azwa Lupemba et aider dans l'élection. Mais le coup hier a respecté une famille. Et ça lui retour. Le coup hier a respecté une famille. Et ça lui retour. Na gardien ko bengana ye. Oh. Donc si on a président de la République, on a mon conseil famille à battre. On a président de la République, on a mon conseil famille à battre. Mais on a famille à battre talioté. Alors, ngana lobi awa. Pendant l'examen, ka bana, ba koko. Ndenge basiliki, ndenge balobi, mais na koti na famille batute, na koti na famille batute. Na expliquer kaka ndenge yo lobi pour la action sauté que Chilombo bazalaki na Carole Kiatazabu. Or que Carole Kiatazabu azanani. Papa n'est étranger, papa est Kiatazabu, az étranger. C'est déjà maman Justine Baza né de père et de mère congolais. Mais yé, Carole Oyo, Aza moitié 50 et moitié côté ni. Ce qui est indien, ce qui est nani. Tu es bien haut. Alors, comment bateau Baza de père et de mère congolais, yo comme chef kuna. Et ça l'a raté. Et puis, yon tseka, ozo ya pour condamner maman Justine Kasavubu, Oyo asali na rien. Mais ce qui y a lobby, bon voter Denis Mukwege. Mais il y a un lobby, mais ce n'est pas une obligation. Ceux qui ont moniqué, oh il y a lobby ça bien, au voter au salaire voilà. Mais ceux qui ont moniqué, oh il y a lobby, et ça contraire n'a pas pensé na yo, au fait na yo. Mais il y a moté yo ya ko gagne là na réseaux sociaux pour nous le baquer, yo vali na poto kuna, kutu oh ya uti kuna comme na pokene poto comme avant. Mais dis donc. Marie Rose, dans ma campagne pour la Mobutu. Yo est bien modé. Na côté ma famille te amezaka rappel. Maman Marie Rose. Tango azo sala campagne électorale pour la Mobutu.
yozaki minere te oyebi yango mais olobeli yango te opekisa ye mpe te nga mpe nakosi te seka makambo eza ebele oyo nakoki koloba même na Marie Rose na Kiatazabu mais nakoloba yango te mpo eza baproblème moko eza na angle ya famille ya bato mona aloba yango eza te mais nazo koloba ndenge yo olobi ke kombo Kasavubu eza patrimoine ya biso nyonso c'est vrai oza na raison mais soki etali famille etali d'abord famille ba décider baloba oyo nini balingi na oyo balingi te voilà donc bato wana okotela bango te Butanseka kokondane mpe mama Kasavubu te parce que ye azalaki na ocourant te ti lo mwazo kuna ayeba ine eloko moko te yo sikoyo mpe oyebi te ke yeba ine eloko moko te mbala moko leki sesirema oyebisi na bakonzi ebele ke eza mama Justine Kasavubu moto atindi bana wana baloba esala humiliation pa ya mokonzi na bino na ndenge ozolobela oza capable oloba na bato wana nyonso ke mama Justine moto ayebisi bana wana baloba alors ke mama Justine Kasavubu ayeba ine likambo te moto Anseka boma moto boma moto mekopelisa moto te vraiment boma moto mekopelisa moto te alors namoni ke minute pe sili naza likambo susu ya koloba te soki tokoki koyoka ye lisusu ezoloba mpe makasi te bazoloba te na kikongo eza ebele toyoka na moke minkanda miami midizi accusé de réception tulukembi enati musi démarche benizias mayuya tuyoluka votikane batu tufinga ngani tusko tulipe ngani batukanga parce que zi démarche collégiale voilà wana ekatanaki awa mpe mwana zongo eza te bandeko mbote nzambe aza na bino vraiment partout naza un peu fatigué nayebi te sozo remarke yango mais oyo nasali yango mpo ezaki pressé nasala yango merci beaucoup natiki bino nzambe apambola bino